Les amis TV abisso mokoe. Les amis TV abisso mokoe. Image qualité de boye. Les amis TV abisso mokoe. Image kitoko de boye. Les amis TV abisso mokoe. Image ezangali kwanza. Les amis TV abisso mokoe. Botala ba film botala onyo. Les amis TV abisso mokoe. Bofinga batonga botonga. Les amis TV abisso mokoe. Image qualité sans boye. Les amis TV abisso mokoe. Le banda boni. Yo fina les amis c'est à kitoko. Les ana image à qualité. Image ezanga likwanza. Le banda boni. Yo fina les amis c'est à kitoko. Les ana image à qualité. Image ezanga likwanza. Les amis TV abisso mokoe. C'est un malamu de boye. Les amis TV abisso mokoe. Image qualité de boye. Les amis TV abisso mokoe. Image ezangali kwanza. Les amis TV abisso mokoe. Bofinga botonga fenzora. Les amis TV abisso mokoe. Babi papi mokoto. Président Eli. Bon, de Matongé. Master Nangai, Master Célestino. Yo yebina lela au fort mon ami. Maman na site. Monde entier. Mama Sika Yangoyo. Les amis TV. Papi mokoto. Sur le moteur la théâtre. Artiste, musicien, politique, sport. Les amis TV. Ça polémique. Papi mokoto travailler. Président Eli, il y a pas de sauf à la matongue, tu es bien que sauf à la matongue. C'est quoi, c'est bon, moi la matongue solo, oui, papi mon pote. Biso tout, total à rien. De besoin, Olobani. Papi mon coton, les amis TV, non, Olobani, image qualité qui togo. Nabiste makambo zawana yende makambo oyo sita kitoko de boye. Les amis TV abisso mokoe. Sita image de boye. Les amis TV abisso mokoe. Image qualité sans boye. Les amis TV abisso mokoe. Balobi fait abisso Louis Mboulik. Bon, Louis Mboulik. Total ramingi na balana ndako les amis TV quoi. Et tout Samuel les cas kuno pesa les amis TV. Bon. Les amis TV abisso mokoe. Wa babi si tezaka moko les amis TV quoi. Babi biso tout papi loi ou babi to zalana to s'abonner babi ne sape pas. Biso tout dozana na si tezaka moko. Est-ce que ba siti na bango to sepela kanango? Ninango. Babi si tezaka moko. Si tezaka moko kaka. Si tezaka moko. Ba siti na bango to sepela kanango? Ninango. Biso to bonaka siti moko mes amis TV. Venanga yo abora pour. Ya Naloba. Sakola. Panza. Est-ce que la carte monde en Afrique aussi tu peux se payer la rango? Les amis TV. Ba finga batonga bakanga pamba. Si tu ne se payer la rango? Les amis TV. Oyo sita kitoko de boye. Les amis TV abisso mokoe. Image qualité sans boye. Les amis TV abisso mokoe. Bafinga batonga biso c'est les amis TV abisso mokoe. Bote bonjour na balandi na biso, il y a les amis TV vraiment na bisko je mino boza ko sepela parce que le rendez-vous est là avec Maracuja la métisse nous avait dit moi ça mon cousin na makambo ya milai makambo na ça eningi ça ka monde. Merci à toi mon boss papi mon koto boss soit solo là vraiment parce que chez Maracuja si tu ne solo pas moi si je te solo pas et puis je retire ma signature car ande mo kilango to tambla ndé pe biso to sala parce que boss soit futa rabato ezaka na les amis TV fin du mois pas les 30 c'est ça les 31 les premiers les 2 les 3 il y a plein de futara bongo les amis TV faut que le makambo zo sala ma frère ça est comme sous zela nyongo comme ya ba nyongo na bité so za ali kelemba mais biso avuma futama merci à toi mon boss papi mon coton depuis France président Matongé continuer ka kozala parce que yo solo la ka bien merci na balanda biso ya les amis TV ba remarque ba pelle na biso sala vraiment bien et puis vous s'abonner massivement est-ce que vous ba gag ba film ba série télévisée ya bien ba émission ya bien kaka na les amis TV vous s'abonner massivement merci pour nandenge bobenga na ba remarque na tout ba félicitations je suis là nga vraiment Maracuja na yo kaka obino bolobaka mutabwena mbomona été parce que Maracuja ça ranki sans complexe Maracuja vraiment titi solo
elle était solo, voilà. Franchement, l'autre a vraiment, les rendez-vous, ils ont vraiment à Lemba, babi na deuxième porte africaine, pas wapi, l'artiste na bino ya monene J d'Orange, babi moto à sala combo, à jouer à film qui toko, à respect na batu, en tout cas ça la OSCP Sarabino déjà dans le monde entier, boyebi J d'Orange, artiste monene, ou à zalelo, combo na kati ya monde ya art. Bonjour J d'Orange. Bonjour Mara. Bonne santé. Ah oui, santé ça bien quand ndenge bomona na ngolo nzambe, ndenge tokana na nzambe ngolo pe en tout cas et salama. Santé ça vraiment très bien. Boni musala ezokende normal. Ah oui, musala pe ezokende nango bien par la grâce de Dieu kaka parce qu'il y a déjà une première proposition quoi. Musala qui nango bien malgré moi mike ba conjonction na biso mboka kwa musala ngo eza vraiment stabilité. Mais surtout pas sur la nzela, nous pas sur la rapport nzambe ya kasi na biso, ya ngoto ça que musala qui est bien. Ok, merci J d'Orange, Moussa ezokende bien, Bolandi J d'Orange abi que santé ça va, ça se voit déjà, aza bien là. Nzambe karande mokonzi nzambe ndazanga tata ele kezanga tata mwasi mingi na lobaso bebite botunanga pona otonganda ko itaji tala terre maçon te itala peta ya architecte voilà biso vraiment les amis TV bo s'abonner belé tant bozo ya Vanette Bindanda landu na kati ya Belgique Piro Malanda yonde mokonza ba terroriste na kati ya Bruxelles précisément na XL mon vieux zala yo parce que tu solol pas na auto retirer signature te J d'Orange au bandi musala no wapi au uchi wapi qui na groupe nini. Merci beaucoup. Avant de répondre à la question, on appelle ça Landina Geneviève de Paris. On a mon sur l'or à la patronat. L'or à la patronat, il y a eu un wana. Et je dois dire que nous sommes dans un groupe de quartier, nous sommes venus. Et moment, c'est ça qui n'a un groupe, il y a Bobo Manouka. On a eu un groupe, on a eu trop. Je suis allé dans un groupe par rapport au travail, et ça Bobo Manouka, que je salue. On a fait irreconnaissante. Na reconnaître John parce qu'il y a une salle qui est na travail oyo et puis à part y na zaki na ndinga nzonzi na zaki pa vena sofio na ni fio tingoma ya batu ya madombunga mère na nga ya yo ngwana couple oyo Simba couple oyo banda bakenda non to yoka te ke en tout cas bango bazaka na ngote ça dit non mikolo félicitations vieux félicitations yo nem to pesa na exemple pas na yo oza penza na tala ande mingi yo bambo teno yangwana pala vena biswana po ya bimisa batebele ngape na yipa na yepo à côté apesa pe idéologie na zo pe idéologie à part yé tant to longo pa ya Bobo Manoka ngai na Moscador Robex Moscador na Yamsi Yambe to na longo pa na to longo pa na yé to sali groupe les racines to leki 4 ans demi na kin na TV moi CBS ba o ba yebi to bondi ensemble et puis tango groupe ma chaîne yo comme moi mbilinga vi ba chaîne qui il faut futa ngo yo comme moi mbilinga to vandi mo dimi groupe zanango mais ma chaîne de kasute ndena yaki ko kende pa ya ve na biso modero to kani ve na biso modero to kani que je sali na za siko pa na ye na va de yakuna on peut ça ba répétition de dire ça artistique za maboko nanga donc pour le moment na za kuna donc na kuna. Ok, merci J d'Orange. Jozo Bundasiko Kuna et pas ya Modero Tutukani que j'ai sali à passant vieux modé dans Zala yo vraiment parce que félicitations nazo ka mimi baza pa na bazo se retrouver aux allelo pa ya Modero au commis déjà combien de films bah ya Seigneur Modero Tutukani non a commis film été non deux chansons comme film été mais na pesa que film na moko na pesa que papa atune na avant film mais c'est na ba film belé parce que bagage artistique et ça là na l'artiste film mon ko habiter ça bien bombango moment porter au tournant et moi porter non na salle film mais na groupe on a zalaka en ce moment maman sans ça ba film pour dernier moment on a déjà na esprit quoi na commandé à film ngamo na fait na parler bon na comme film donc c'est ça. Ok, merci J d'Orange, merci à toi Eric Katika, autre Madi Kenjo, joyeux anniversaire à toi Eric Katika, Balbi Junior Kayala, Grand Golo, ça là vraiment, pourquoi pas à Trésor Tchassa, vous s'abonner belé, dès vous avez écrit mutualité ou anado, vous s'abonner belé dans les amis TV, iska wapi vous avez information sur J d'Orange, autant qu'elle puisse à place au route, me sauter place moko. Vous allez qui peine éco RDC, so zo bomba biso na les amis TV to bomba raté, au longwe kuna pourquoi parce que vous allez sous-souter ni désolé. Merci avant de répondre à la question, on appelle ça maman nanga, maman chérie que j'aime beaucoup, maman Béatrice Mpanza, maman Béatrice Mpanza, ma maman que j'aime beaucoup.
Et puis ma sœur Karine, bandeko nanga nyonso ba petite sœur nanga, petit frère nanga en tout cas na pesi ba mbote belé. Et ko eza groupe à théâtre té premièrement. Et ko eza ka strictement boyé à chaîne mo internet ndé à sala art coach ba alternaye oyo a valoriser bango quoi. Et donc eza na groupe na théâtre té. On moni tourner nga question groupe à théâtre. Et on a répondu à qui. Le ko eza na groupe à théâtre té, on a moni nga inti la répondre donc c'est ça. Ozaki kuno longwele nini jido ngajoza lisukuna té. Na longote. Na ko RDC na longote. Et ça que qui ma question ni parce que biso toza ba information sur jus d'orange aux ali sous la Eco RDCT parce que Vini o azala ki na groupe na Eco RDC na Deborah ba longwa ki ba benda na ki na bango il paraît ba tinda ki bino bo répondre na émission mo salamaki tendresse na bande ko na ba lobela ki bazolela mbongo na bango ba tinda bino bo répondre na émission yo boya ki yango ba bengani c'est ça. Putain. Mara, au bablo besoin ngwa. Bablo eza ba cuisine interne ya bato. Non, sauf que eza oui. Moni Vini Deborah Michika na pesi bango taninga bango trop parce que baza basala musala monanga. Bango baza tozali na bango ensemble, Vini ataki cordon na biso. To bandena na Jorvi Mwanda que je salue. Jorvi Mwanda to na Vini. Et puis Vini et simba été na boss. Il na boss na ye na papa na ye simba été ako longwa basale ba diction na bango basale ma mofinga na finga so ba ndiko ndetinga njela wana na okenda ngote ofinga parce que nga na mona nzambe puis mama nanga Béatrice a conseiller nga ba bloko wana tu na sali yango na décevoir ye. Donc et puis na daka respect na ko finga papa wana te ata papa mkola ata papa nanga donc na ko finga te na mona dia papa nanga nga za orphelin donc na mona dia papa nanga on réclamer des badouana. Ezake nga na moni nanga ka ande moyen temps souci ya ko zala na Eco penza te parce que moi ba blo mi kenge se fait 50 mon temps au travailler place faut se retrouver faut se retrouver et ko peut se retrouver na biso par rapport à ba film même plus c'est ça makamna ba yango trop za moi trop ya ko lala parce que pa ye moko boss comment ba tela no salaire te ba futa bino te yango wana lo bendala ino parce que za paro za responsable ko za clair fa ki to mo futa ma procédure pour salaire ne ko mete ngal nga za clair. Farito bano futama mais procédure à salaire nan nous to la procédure à salaire maintenant to signer ba contraté parce que c'est là qui maître Glory que je salue dans la roaming maître Glory faki a signé sur ba contrat mais ça ça la mais tant tout monde a cité mususu kuna oui tant tout monde a cité mususu kuna ils ont évolué puis ils ont évolué directement photo lukanini photo ça photo ba guerrier nga biso to ba guerrier ya makambo do photo luka mamu sala mais et simbagité faki ko répondre ba tumako boyi ngasko ba biko na yo ebika e ko zala na ko sala mo te bombela biso makamba toza les amis TV parce que biso a to futa marapenda les arrêté auto lela la combat ya mokoto ke o futa biso te biso bena a to futa maka parce que nga makuja na lubaka si tu solo pas gérer ti ma signature directement pe o futa nga pena mbongo na ngai nga pene za bongo aux artistes et comédiens aux autres travailler par na Eco et au biso tozana on a source jus d'orange basala ki émission ba vini basala ki il a fallu bino bo répondre bino le quoi bo répondre ba tinde bino équipe wana te a retirer bino na groupe na bino ya WhatsApp bozali sous bozali sous na groupe ya WhatsApp pour atinde bino bo répondre l'émission bino le quoi yo ko boya no finga kana oto so na kana ote ya ngwa retirer bino et en plus azo futa bino te yangwana olobaki o décidé ki olongo ya moto luki pamba te jus d'orange zala clair za musano moto olia na mutoki na. Ah oui merci beaucoup Sonia Bo la mère chef Sonia Bo la mère chef et puis te raté quand même dire moi c'est mbinga puissance donc bambote la bango yangwana za ko zala clair na vraiment clair nga za clair nga banga te eza ba droit na o manquer Nzambe ponza mende pesa nga pema ezaka ke na olobake na Eco nazali sous pensate nazate pourquoi parce que nazo mon évolution exacte de un fallait qui oui mettons muto sala biso le ba salaire na bango na ba tendresse nyonso ba olela ka ba mbongo na bango baso le kala ba chaîne ba olela ka ba mbongo na juste ezani omoni muta tant ça musala il faut aux la rémunérer quelque part il faut aura quelque chose to futa ba palinga na moi na ngai et mon ngai puis atanga rapé donc faut dans la famille faut se retrouver tant non mon rien ne marche rien ne change les locaux ils mai oyo lobi mai oyo lobuna mai oyo ba réunion donc il faut que lukako en tout cas ba to balongwaki tel que Vini tel que Deborah
baza makambo na bango jus d'orange baza makambo na ye tokutani na bango na écho malheureusement tozalaka na bango malgré tozalaka na bango quelque part tovandaka tomonanaka des fois mpo tosambusa moko mais Déborah na Vini, na président Vini Bazar na bango. Jus d'orange à mon que rien ne marche, salaire est maté par rapport et tout le monde qui était photo lobelango, quand de lobela, boss a décidé que il faut qu'on retire batna groupe. Tout ça qui n'a qui parmi bateau. Pour réclamer ba salaire na bino longo libino. Non, pour le coup na salaire ça procédure auto zaranango. Fallait tout signer. Et zaki le logo zaki bit o zaki que ba retirer biso zaki qu'on répondre Vini na Déborah. Comment est-ce que bato finganga bino bo bakanga maboko botala ka sere bosa bana nga te ba retirer bino on a moneki moyena landa na privé na soigner makambo eza na za clairement mona loba oui mona na privé parce que dans artiste pourquoi to c'est limité na lingaki minga yebi na côté na flat na et na flat ta va na ki na côté les 6h donc na pomonga na 6h du matin je te dis pour na pomonga na ngana ye akantsa maman pour nanga na seskiza yokanga na lingaki mingi papa wana na vana au moins na écouté na pasane na pasane ba tonton na kili ko le kabano bazali na éco ava olinga pe mingi na ko loba mabe po na été na respecta ke mingi kati sikoyo azaka papa nanga parce que na mingi sauf que moi ba droit na moi que na koki ko salaka makam o papa aussi nanga te fona répondre mutu mo boy po na makam na bango vini pa moi na epe kaka ninga pe na moi na e tam sulo bana rankin ngaso na bebe na vini lo bako bon ça y na vini bonga na vini yeko tazan poto ngana na kin ah donc ngana vini na kin moni za pm sumo bien te to kuta pe na nzila bo nga bunda te na sona te et ça bien te bien na biso oyo photo lingana to tskolo ba makam na sima ba ya baninga ezaka bien te donc c'est ça vraiment donc on a encore répondre na makambo ya RDC yango. Merci jus d'orange on a encore répondre na makambo RDC yangwana jus d'orange azasuna RDC parce que salaire ezate azana famille azana ndako afuta azana mwana yango lelo azana suna RDC bolandi yango très bien siko yo jus d'orange to rozoyo wapi parce que na RDC ozali sous-souté. Pour le moment jus d'orange azana indépendant sauf que VV na biso papi mokoto président biso bana matonge président biso bana matonge la biso moto ce arrivé a benda nga mikolo na ninga bagag otati bagag ebeta ba 13k donc ebeta ba 13k ba nil par ailleurs bagag kara ba nil donc en tout cas veso qui oza mutema ka oza na ngoti na suka chaîne oyo ke liboso parce que biso nde to bandi bagag na chaîne oyo les amis TV biso to bandi makambo et to pesi amour travail na biso no sopo chaîne oyo kende soki lobby o reconnaître yango na part na yo que biso tous à l'aise et za biso bien premier film de Jizo Koko ta quand même na zapé na tourner parmi ba tous ba tourner na tourner premier film Zoko ta bien dans les amis TV film na botalango ba tout bolinga jus d'orange bo s'abonner na chaîne oyo en tout cas ceux qui ba chaîne bo ezata 4 5 biso ba artiste comédien to souffrir té to lela té en tout cas oye tournage première fois na tournage à film oyo na ebisa yo ya film na côté ya gag mara na ebiso na tourna na suka nango na ebisa na ebité na se retrouver na bi kolo chez na tuni na bi kolo chez na papi mon côté mais président biso ba na matonge rien donc il faut na lukai na sona féliciter en tout cas ve ya yo yango wana boulot na yango wana en tout cas ça biso ka à l'aise cette chaîne au pays qui n'est pas chaîne au bas ça ba orgueil papa ba ne lote. Ok, merci jus d'orange. Au lobby lelo oza suna eko DRCT. Siko Jean Thibaut Chibwaba to benga ye azape producteur to tchaira mona ba Rémi Kilola ba Major Bisadidi ba Alpha Bokole ou comment. Mara Aristote Kitambala manager Lix Pereira. Bon mon Mara lukela nga. Non lukela makamba. Masala nga Hervé Kunku les jeunes pato ils get ça là moi nanga Déborah moi nanga Béni que je salue non papa na biso Jean Thibaut Bois homme fort yé alobaka za ami ya bata théâtre aza producteur té aza ami ya ba comédien ça là par pension alobango trop alobango mingi donc tozana ye abinga moi je n'adore mina ya bata théâtre n'adore producteur té
parce que ma salaka ezaka ya ba voix taka mi ya bata théâtre. Donc c'est ça. Ok, merci. Balobi Jean Thibaut Bazaka ami ya bato théâtre, aza producteur TJ d'Orange alobi yango très bien. Aza producteur T to China rin ba Rémi Kilo la T. Donc azaka ami ya ba Batu ya théâtre, voilà. Merci à toi, Evanette Minda na Belgique. Liliel Mamana na Mathéo na Katia Wezenbeck, toujours na Belgique. Ma copine de tous les jours, de tous les temps. Yo pena panzara bakati, merci pour na proposition nyoso bosala pour na mara pena kalaté na Belgique un mois kaka na zongikin. Donc grâce à ma copine Liliane de resela mara makamba betaka tour na Belgique na les amis TV vraiment ndé makambo pena taka les amis TV na makambo nango babi si tu solo pas je retire ma signature jus d'orange to comme que vers la fin émission na biso au koloba la fin nonini numéro de téléphone pe ba dédicace. Merci beaucoup. Jus d'orange Namino Yobolinga Mingue, Jus d'orange garçon social et bon tonton de Lala. Garçon social, Nazara social, en tout cas, Nebo Solana Batou, Nanga Finga Fingate, prévané, non le Bamaram Oeza réel, Papa Nanga Jean Thibaut que je salue, Nanga Ming Papa Oyebi. Jus d'orange Namino, sur nous contacter Jus d'orange, Benga il a plus de 43 89 5000 88 7. Pour la bonne édition, plus de 143, 89, 5000, 88, 7. En tout cas, sur le niveau Jus d'orange, soyez. Vous avez pour ça, il y a conseil, vous avez pour ça, il y a dédicace, vous avez pour ça, il y a soutenir, et puis, il y a ça, orphelinat. Il a plus orphelin. On a ça sans intérêt. Ils ont pensionné, papa, tu vois, ils ont pension. Aider parce que nous sommes orphelins. Donc, ce que vous avez pour soutenir, soutenir c'est le bon moment où tous travailler ensemble et puis au moins on a des résultats. Pour nous, ça maman Béatrice Mpanza, maman que j'aime beaucoup, maman chérie. Bandeko nanga nyoso ba petit sœur nanga na pesi mbote bandeko nanga nyoso et puis namoni massa nanga risoti tambala. Manager Lix Pereira, Sonia Bo, la mère chef, et puis nous avons besoin de Hervé Conco aux États-Unis, il y a battu ça là, Déloné Fouzou Bof, Déloné Fouzou, il y a besoin de Michel Darma, cette fois-ci, maison d'habillement, Nenga Louvaana, et à tout ça, on va publicité, et Bikaka. Tendresse Modi de Chicago, Tendresse Modi de Chicago, vient absolument Fiotingoma, il y a battu Madombunga. Bambotebele, on avait ta Air France, on avait ta Air France, on avait ta Air France. Avant Kin, tam so yebite kata Kin, on avait ta maman Evelyne Makimoina, maman Evelyne Makimoina, ya yo yangwana, venanga jisenkanu le mystérieux, venanga jisenkanu Cynthia Mafunga la Perola quoi. Cynthia Mafunga la Perola, na bosante Karine Binda Maïdi et puis maman Ariette Kilumbu, Kolochen ya Shembo TV, maman Ariette Kilumbu, Davne Babou et puis Nadège Mpoileiba, na osuki sana Masananga Amelia Note Azma et puis Fanny Android na Frid Sid. Ok, merci Jus d'orange, t'as la caméra. T'as la caméra. T'as la caméra et puis Pessan Jean Thibaut conseil tant que papa pourquoi zo pantana pourquoi bazo longwa Laura la patrona Laura la patrona Laura la patrona Laura la patrona ah papa nanga Jean Thibaut que j'aime beaucoup papa yo yebi yo banda eko wanga kuna côté au côté au banda ikona on a côté tout banda que ikona cause la claire et net et cause la chaîne na biso mais eko ezaya okita et donc ita pourquoi parce que bato ba lobila eko trop na ndenge ya mabe yo mo sko etake kolo patron ya eko nini o faut ça la po eko ezonga na audimat na ngoto yebela kyango biso tuzana biso tamuso lisute ba o ba ko yana ba o baza faut ba profiter bina musana bango zala Frana Mututu, pesa Mututu valeur naie. Kolongola moi ba na ebité nini sala ka tam sutu oza na rakina batu wana na ebité za kati tam sutu ba contrat na bino na ebité mais na au conseil na pesa papa Jean Thibaut Mututu o s'associer na yo be Mututu o oza na contrat na yo aza décider donc ça là y azala heureux pour témoigner malabola mon quelque part parce que bato bayoka kama beno trop
Jean Thibaut Kouta Sakabo, Jean Thibaut Kouta Sakabo, Sakabo. Ça là, yo moza moto, ça papa mkoloko botango na bana oyo, tamsu ba pe mikona ngana ko loba mabe pliko na ote, na za maudit. Bibliquement na za maudit. Donc yo moko yebi yo ko lekanga. Lukaka oswani na batu, ozongsa ekona odmat nango comme il faut. Pour biso ba guerrier en mouvement biso yo papa oyebi partout que ndatu joie na kombo eko ba féliciter biso na bandenge mobo to défendre eko RDC preuve na ba statut na WhatsApp na tchaka profil eko RDC parce que je suis eko mais tant sous na za na côté tant sous na tête ça na mis côté mususu tant sous ba site mususu mais satisfaire mututo aux années contrat et puis oyo o s'associer na azala heureux to heureuse donc c'est ça. Ok, merci Jus d'Orange. Kokisa posa mutunyo so azala heureux ou heureuse. Maloba Jus d'Orange. Tokomi na souka vraiment merci na yo Jus d'Orange. Mutu nezaki episo e ya nezaki Jus d'Orange. Merci ndeto mena mnoka ba news, to mena le Jus d'Orange ka ndebo sengaki likambo ya kolongwa na ye a déclarer ki ba droit na ye. Babi mutali aka na mutoki na ye donc mutako ke msate na souka opese mai mwana otanga nde na minerva la ya RDSO. So ba bengani mwana lelo arrêté PM sous période mobimba. Ba bengani mwana lobby M sous année pe 6 mois na pas 8 ans mususu au dépenser pour mon bébé talaka mutalia kana mutokinaye biso vraiment les amis TV hein notre boss solol vraiment parce que moi to retirer ba signature exact Jus d'Orange a retiré signature parce que bazo foutaye te voilà ezaki clair ezaba non a manqué mututé ezaba droit na ndenga sengaki biso vraiment tozana les amis TV kitoko wapi les amis TV Chintunga wo les amis TV oh donc biso tozana vraiment merci tokutana la prochaine pour la news mususu Jus d'Orange na otike le plateau au sein biso moi loko mo tant qu'artiste et comédien et le moi liloba pour les amis TV merci à toi mon boss Papi Mokoto depuis France le président de Matungi et pourquoi pas Apiro Malanda Mokonzi à théoriste na kati à Bruxelles précisément na XL sur la Ricard Joao les vieux Makambo na kati à Portugal précisément na Setúbal mon vieux obaki baye baté vedi so baye mobulu ngana so baye bana bango parce que tozana likambo na moto te marakuja ela to sala kaka musala na biso ndenge mesana merci à toi Eric Kenjo autrement Eric Kenjo Eric Atika joyeux anniversaire ba gros bisous na Trésor Ntiasa Feza Raja moi si kitoko na kati à Bruxelles maître Junior Madeda de Panama zala yo vraiment ba gros bisous na bino nyonso bolanda mara Dadi Manaka yangande ko salon de coiffure daka moko na gare du midi jusqu'à là tu solol plus yangande ko je vais retirer ma signature Jus d'Orange na ticket le plateau isa yo ça la biso au moni okose qui sa battu na les amis TV parce que vous êtes comédien et puis moi il loba pour les amis TV voilà. Merci beaucoup Mara les amis TV balobi vitesse kaka les amis TV parce que botala ba gag na biso ils en a réussite quoi ils en a réussite on est ensemble les amis TV yango bo s'abonner chaîne Oeza Mystique ba so la bien boss nango aso la bien ve na biso ya matonge do aso la bien na ndingo sakanate et le Jus d'Orange aza nga penza plus comédité hein nga pena plus comédité biso sala mo classique hein biso sala mo classique biso pena comédité do Thompson Magalobi a sexa batu on fona no beta ba masolo ba comédité ba betaka o monaki papa mako boy te nga za comédité nga za muta classique nga pena na za muta classique donc ko ça ta molo mo boy po et c'est ça biso ba total na ndenge ya libanda quoi ndenge libanda non ça molo mo po c'est ça biso mais et loko ngo za na comédité biso za bata classique ya mo tam non ça là et to benga ngo des émotions différentes donc non ça là tam tristesse et puis colère et pourquoi tout ça biso ça biso bato c'est bazar trop na improvisation donc na rozo bouteille boy tam tout le monde a bouteille mais nga par rapport à imagination comme ça déjà personne imaginaire comme ça on monte non je tam na personne imaginaire pourquoi ça nga boy dis-moi yo monte que bazan kata bar au baotala ngana yo keto discuter on nous kolanga pourquoi non dis-moi on nous kolanga pourquoi parce que na pe so nyoso o yo zakanango yango fo nous kolanga c'est ça dis-moi c'est ça mais pourquoi et s'il te plaît tout ça en kata bato est-ce que yibi que toi na kata bato bota biso oui bien go ah mais pourquoi au coco ça va bêtise pourquoi dis-moi o ignorenga c'est ça je suis désolé mais c'est quoi? Il fallait me dire. Il fallait me dire. Mais au lieu de tout ça, pourquoi on s'est inventé?
Je gaspille mon argent, je gaspille mon temps. Et je gagne rien. Ok. Non, parce que en terrasse et par rapport, il y a. Donc c'est ça. En tout cas, il y a donc c'est ça, Jus d'Orange yo. Mututo alinga Jus d'Orange s'abonner na chaîne oyo, s'abonner. Mututo alinga Jus d'Orange alinga ko aider na mamuni ya orphelinat. En tout cas, soki oko aider biso na mama orphelinat. Yo muto yo ozo mo 10 francs yo lia, ozo mo 10 francs yo mbela, ozo mo 10 francs yo lala. Yeba keza bat musoso ba oso bazo souffrir bazo angote. Oto bing ba orphelin. Soki tam soki na nous listé ocha no fronté, mais soki o banda ko sunga ta ba orphelin, balia ka mbongo na yo za offrande mobimba. O nzambe lobi o pambola yo na yango. Donc numéro na nga yango wana na pesaki, benga numéro na nga contacter tout ça là yango par vidéo. Tam soki quand ça besko basé bien na kin, que Jus d'Orange basé escro, pango ba escro ka olia mbongo non. Tout ça là yango par vidéo. So tindi mbongo na to sumi ba biloko. Toko tika ngo tosali vidéo bango bakolo ngo ba lobby bana on a ba pesi mbote to tindi lo vidéo on a posé la quand même assuré quoi. Donc c'est ça. En tout cas na lingi bino mingi Jus d'Orange na bino garçon lila là un bon tonton, garçon social, na lingi bino mingi ba bisou bye. Makambo ya boto mona ngoka na meeting ya président. Makambo ya boto mona ngoka na meeting ya ministre. Makambo ya boto mona ngoka na meeting ya député. Mais boto est-ce que y komelinga? Wapi na les amis. Deux micros à la fois. Ni par ailleurs kaka awa na les amis TV. Batu nyosho oyo bolingaka masolo ya kitoko. Batu nyosho bolingaka boyeba makambo ile kaka na kati ya mboka. Batu nyosho oyo bolingaka boyoka ba comédie ya solo, ba divertissement ya solo. Batu nyosho oyo koseka sila bino. Batu nyosho ba mbuma ya koseka et comment kolo. Balobi ni par ailleurs kaka awa na les amis TV. Les amis TV nde makambo. Les amis TV nde makambo. Boluka nga kunate. Boluka nga pe mupanjo te. Boluka nga pe likolo te. Ni kutunase. Parce que na famille na kati ya les amis TV. Balobi bino nyoso bo s'abonner. Ko s'abonner ça ngoya ofele. Soko beti kaka les amis TV. Tenga ko bimisa yo na les amis, ba image les amis, o bwaki kaka mise na yo mupanzi. Okomona esika moko ba komana rouge s'abonner. Et ça nango ya ofele. Ozwi kaka musapi na yo. Musapi yo sela ka makambo epele wana. Musapi yo ko tshela lisu pona ko longola bipoti. Musapi yo oyebaka na ko seli kambo yo yebeli. Ofinika na rouge wana tui. Eko bimisela yo ngonga. Soko za muta catholique, okoyeba ko bosa na ngonga te. Soko za muta mission, okoyeba ko bosa na ngonga te. Eki bisa ngonga moko wana, ofini susu ngonga wana. C'est-à-dire okomila yo OK c'est que okomi na les amis. Wana ko banda ko profiter na ba produit nyonso oyo les amis TV. Yokinga abonne-toi et nous allons s'abonner et nous abonnerons. Ceux qui s'abonnent, n'a pas single pas Nzambe. À s'abonner peut finir une boucle et bokonji lola. Mais ceux qui s'abonnent Nzambe, n'a single yo. Attends quand le lola. 10 jours de l'ifelo. Yoka moto nenge tumbaka. Moto je me tumbene de boko. Yoka nenge swaka. Je vais tumba yo na kati. Njoto mubimba. O yoka soma nyonso na po o s'abonner qui te la carte les amis TV. Nulle part ailleurs ici les amis TV. I love you. Les amis TV, I love you. Papi Mokoto, good morning my friend. I choose is chaîne Kitoko Lilo. I choose chaîne Kutorio. I love you. I love you, papi. I love you, Mokoto. I love you, papi. Les amis TV. Bon s'abonner.